Babi, bonjour, bonsoir à tout le monde. Les gars, Zalaga. Ça, c'est Fabrice Dibassana en direct du Maroc, du Rabat. Fabrice Dibassana en direct du Rabat. Balobi, où est-ce qu'il y a retour? Où est-ce qu'il y a retour? Nauti Studio. Donc, il y a un studio qui est en Nauti Studio. Où est-ce qu'il y a un non-stone? On sait que oui, artiste, artiste toujours en mouvement. Nauti Studio, là, vous avez un palais. On a profité quand moi image à moquer kaka pour remercier bateau ba soutenir ma studio. Après sinon mbote na vie na ngai Ige Mungwande Louvelela na kata Paris. Ige Mungwande Louvelela na kata Paris. Ve na ngai tout mon parti des garçons de disque. Qui ça moi un père français. Kademba na Salvador, papa na Hermine na Genma, Joël Manzekou, Souri ya Mokimi papa na Dinari. Adida Batantu, ya mwana. Masala ngai Willy Ondongo wasala ke ngala zala er mo maketa bien boye mo pambela dina ke c'est masala ngai Willy Ondongo sikoza yayo ya mwana Chris Ondongo 7 contre tous yayo ya mwana vina ngai Bosco Boble Bosco Kinkala papa na Jonathan yayo ya mwana masala ngai Clovis Bizolo na zongi na Londres sœur na ngai propre na kata Londres sœur na ngai propre sœur Charlotte Pigeon na Londres émission pesa tango site pesa tango na kata Londres maman Charlotte Pigeon sœur ya Fabrice Dibassana na Londres sœur na ngai propre na kata Londres wana sœur na ngai Charlotte Pigeon sœur na ngai propre isikoza bambote na yango wana Suzy Lovili ya yango wana Ibrahim YL ya Ibrahim YL Nzambe ya nyonso na kata Londres isikoza ya yango wana sœur na ngai Charlotte Pigeon sœur asala kingana za na mboko sœur akotanga wa sœur nyo sœur atinela ngai mbonga ndako pe sœur abimisanga mboka o sœur na Charlotte Pigeon bamota to isikoza na kati ya Londres idolosie la kama moko artiste na bino Fabrice Dibassana na uti na ngai studio tozopesa kama mo ba non sita ndeza la rapport artiste tanga toujours